Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Mig Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kounane ba pesa basangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Alors ici pour Mig Niema, suivez tous la page Solo la vérité. On est ensemble. Dans la compétition de musique du monde, musique n'a pas sous-présenté. Hier, Bozako paie sa place, il y a musique ivoirienne à Liboso. Mais aujourd'hui, soyons fiers. Fallait pour pas décrocher devant tous. Alors pourquoi vous continuez toujours le même discours, Marius? Moi, je suis désolé. Bonjour fidèles internautes et bonjour dans le monde entier, bonjour Nabandeko, tout au bas portité grâce à ce moment. C'est bien moi votre simple serviteur Mig Niema, autrement dit papa Ngeli de la presse, sur la vérité TV, na sebi nous anda ko ne biso nyoso. Ezara ya ngai teze bato bolanda biso ze ba Congolo balinga la vérité. Eze bato balinga la vérité. Ah to sola mingi vérité. Yango to pesa chaîne o na kombo ya sola vérité TV do. Ndeko place oza chaîne o logo la mona na yo logo la frère no tchongo na mutema na yo. Chaîne moko boza na awa na poto, chaîne moko ya communauté congolaise ozo sola vérité, ozo lo makambo clair. Ozo sola indusa ezakaka moko. Donc chaîne o to bono yamba batu nyoso. Ba conception ze belé. Même yo ndeko tala biso to bono yamba yo. To na ba conception belé et puis boye ba keto travailler na professionnel. Igela coiffe côté aza pamba professionnel, aza pamba to ngara lix à côté de la biche de ngara lix. Donc tous on a plateau to ça la conception ba bureau ça ba conception même yo oza parmi ba éviter na biche to la biche oza na message ya relégui ça oza na problème oza na dossier oza na makambo ngo partager na communauté message to oza la disponible pour tous la conception et belé o yo senga pe yo un jour o l'écoper sa message na sur la vérité TV. Donc beau s'abonner déjà dans l'avance ndeko na s'abonner beau s'abonner et comme ça la biche souka na plaisir. Ba warrior na demande na bino bobisenga Billy Sente Mig Billy Sente ndenigo Billy Sente zo legata Billy Sente na jouer bino yo to me ko décortiquer to bete indu sana Billy Sente bo comprendre muto yamba asali 14 ans na orchestre Voando. Billy Sente asali 14 ans na Fali Ipupa a voyagé trop na Fali agena tiba Canada. Donc mi Canada sali panangu baté mboka ba Kelly Charleston mboka ba Patrick Ilanga Prince Tukuzu. Billy Sente mona ba Canada beta ba États-Unis o ba musicien belé ba leader ba yebi Canada ti ba yebi États-Unis te la musique. Mais ndeko za chance autant mboka mboka na grâce ya Voando Fali pour para américain. Donc Billy Sente mona mboka na za li panangu baté to me ko de compte qui na beti 14 ans na move keba ayambi ba tu combien na move asali si ba tu combien ba test donc azab ka to me ko profiter to na intelligence ta sagesse na na maso to soigner le lot to découvrir pe makambe belé na sima na mais to bete 3 ou 4 bon pas bete biso bete biso biloko to bete na move eza sur la vérité ndeto bisaïbi. Merci na Abed Achour, patron Bogos Père Nangai, merci pour tout. Abed Achour, pour notre soutien, au sala pour notre biso koma, au sala biso vrai bien. Merci na Doris Kala, la Dimani top modèle Moutiambong. Merci na Elodie et Fefe na Ambour, la puissance très puissante moi si Ambong. Merci na Ben Willy les Gabonais. Merci na Eva Tumba. Merci na Eva Tumba na Bella. Merci Eva Tumba. Na tout au sala pour notre biso. Merci na Paulo dos Santos Guerrier. Merci na banoko tout balon na biso senet moment. Merci na tout baza connecté pe branché à senet moment. Merci. Depuis ça bino place ces amoko adresse ces amoko ma bogar ou ma bien faut les gars ah et pas igla coiffe ikoté. Et on ça biso vrai bien. Noko Billy na santé et on ça biso bien nasi ikota to pese mote chef Majunda to pese mote chef Majunda to pese mote balon na biso senet moment basé belé grand pote Billy. Oui, on a changé de bataille par respect, oui, respect. Au côté de cheveux. Babem singa yido babem singa côté mo dans na esi côté on a peki ça qui bito et puis balenga na pas cause on me kuno futi isusu et pourtant on dit yo musoba na hôtel la indusa bezo comprendre ah on ngo kata cheveux le rose misia Voando ya Fali ba ba kato cheveux ba peso sumwa 5 euros na pochette siko yo kuna au futi so 10 euros so 20 euros ba bibi so tête ah yaka ah ibisa yimo ibisa siko bot ba pa yiki foko yimo ça témoignage photo hier vraiment awa pas vu nanga ig la coiffe ikoté ce qu'on dit on taba on taba ninga la donc bangulu bleu tout ça voilà
Ça biso plaisir yambo na mukolo lelo na yambi na demande ya ba warrior esinga Billy Sente mige Billy Sente eza ndenge ni Billy Sente le kat Billy Sente ye sko Billy Sente to yambi to me ko linga ne moi ya moi trop 4 bon c'est bon 3-4 bon ah ouais na Bexi obetaki po boyaki mi balo ki yo mo to gandi ko na biso Alex Chou voilà Alex Chou on a pu bokabola est-ce qu'on est na Bexi bon to kabola mo ka beti lead mo beti fond donc to kabola tam so na beti lead ya banze msusu donc ya asala wa lead o msunga pensa wa lead lead les années il y a le roi volume donc il y a lead donc faut dans net intervention voilà au bimi donc volume dans makasi ko leka o msusu mais collaboration bien des arana bien tant que frère na frère bon moni muto ayebi boulot azala jalom ningate ah ouais raso tout ni ba auto zala na bango to beta na bango ba so vraiment donc si tu n'as pas ça na biso vraiment donc on a zo attendre to discuter ouais moi ça me sous o akenda bani to beta ku so 10 ans ata discussion za ate Alex pe ya bonne c'est ah massa bondo yebu soyez les bienvenus moni discussion ya mambo santé il faut biso mba to débattre malgré ba chef ba ko orienter biso mais faut to ngato débattre comme son balé ko linga yo ka ko o te po bi blo za bon tuma ko boy sala boy yonde so la ndi bon bi la musique de la rana boy ba touche za la rana on peut la aussi me touche ba blo mo boy muto na otindo azalati pour la ba tuna na teka boy na tsala ga bo na habiter bo tuna mdabeti donc tout ça on est vrai donc à bosser et puis donc tout cela avant vrai so pour les hommes tout cela à la mienne blenga na donc moi voilà to pesi mbote Alex Chou to yambepe pour ba wari ba singa ngai to yambape Alex Chou et au sala biso chouka na plaisir OK ba poto trop 14 ans la move ouais 14 ans donc biso ma to banda mo le to bandi à part trois chemin o to tikali na biso ni mutu to interpréter biso to interpréter banze mani à trois chemin ba Arsenal sinande le to komi na ba tokos donc biso mutu tout ça à 14 ans 14 ans kota nini dans 2006 ah 14 ans ya move nepse bino ayamba batu ebele na kati ya move Billy oyambi batu ebele hein otiki ba prince otoko se rappeler lelo oui mon arrière ba j'ai pas mémoire ta ba mimi ki ba mimi Afrique pour attendre le prince Afrique no bimba attendre ma fort dans la 5 passeports et j'ai été ba 5 passeports tout dans plein oh kuna na ngoboye ils ont des coups de il y a 4 visas pour tout moi tourner mon boy dernièrement en Afrique donc plus là on est aux États-Unis ni à Schengen on a 5 visas au total 4 donc plein péné vide donc attends moi fort est-ce que ça témoignage moko oh lolo toko retenir à travers yo na ba internet to balanda biso na bana monde ati na kombo ya fali c'est biso témoignage oui chance au tambo ani na ba mboka belé na ba Amérique na ba Afrique na ba Asie na ba Paris na ba Europe donc ça so témoignage bo toko retenir na mission na kombo ya fali za congolais neti ba congolais nyonso peut-être na ba tumususu ba otala biso ba valeur neti o ça biso mo témoignage bo na kombo ya fali ba mboko bokenda pa donc pour non premièrement il a essayé ngokuzana na mutu mo boye soki obetelo mambo alobaka alopona na mwana elwa prophète moi biso mon l'air to beta na ndam so bilo to beti ah depuis présenter na 34 chansons ah et on ba ah oh alingi kambo mo bien ndeni comprendre là to ya bo ebimi wa bo sko alobaka moi oyo na pesa no atam sur 2 mois bo senti wa biso ah t'as presque bien ko sa biso ya bo 2 mois succès oui on dit bon oyo yo zela bo mo na 2 mois pour mo ah tout le monde 1 mois pendant moi et yo kendeka bongo ezo boite deuxième mois yo ka tous les 34 et tout ba consommer et ça là va bien mo bo bete loko nyon et loko mo boye pour me souba beta au moins dans so beti 10 chansons au moins dans so 2 chansons yo kani au moins la biso ma ezaka pe e bani na générique tina nzembo suka ezaka capité au moins yango monde ke ça là ke tant de beta tu voyager elenga musique ngwana ya teke bo bete loko bo fana kana kini ba répéter belé na monde ba mise msu ba ko ma canner moko boya ya bini ande ni na to zo ba demande to zo ba demande pena etika am ko msomo la boye leader mo pe etam su na mouvement pour défendre pour biso ma do ninga kin pena et dans que c'est monté ba voyager ko les gars soit plutôt ça la bilan tellement la présence à Coca-Cola baté
bato mosusu aoke braza nayebi biso dimanche nayebi biso eyindaka fort mais ta mosusu biso tobeta sale moko boye ndete bacôte d'ivoire wana omoi bobetima donc bato batondi plein toyena biso mpe donc calmement tozonga biso kini lobi ya so elo moko te biso baimage kaka te elobaka donc chance internet esunga comprend bato mosusu na mikili awa boye so eloko moko esalami kaka boye na internet bato baziongo omona donc biso ma tolingaka oloba te mosande koma olobela biso mais tokomana baporte parole bama olobela mouvement biso mpena donc okende ta mosusu ke ofinga lide ya bato mosusu ke kotyola te so obete eloko no boye bravo ndeti nga sepela ye mwana fabrication atie eloko na ye kitoko bina file pe atie bord na ye kitoko omonake ya congo te gagné olieke ta mosusu okumisa congo yo omoboya donc biso vraiment donc préservation tosala boulot eloko ekote eloko oleka boulot eza te donc nga boulot tekotelanga ti omoni mpe tokuta ntiso na miki toakona na bangola tokuta ntiso na miki boulot eya to nga na ndeko nete ye ngala naza moluba donc boulot quand tekotisa ngai expérience nga omona koma awa esali biso suka na plaisir okorappele biso batitre biloko beta epuis tomeko poso keke question na kati ya batitre donc nga nabeti batitre ebele sikoyo monde nde tobetaka nini tobetaka deux clavier kamso alex pako beta 3 clavier na nzembo moko comprendre lo mosusu yakata mosusu balide asali lead soki obi tosala wana nasi ere ekende mais nakobeta mwa biloko oyoyo osala mwa balide ebele oyo esalaki oyo eyokana comprendre mpo soki obi bongo mpo tobetaka sente yakaka teke moto abeti accompagnement baneti suka te yakoke obeti partition moko boye obeti bon mpo nzembo mobimba mpe ezalaka pakata mosu eloko oyo nde nabetango mobimba eloko oyo nga mabetango donc ebandeti na suka nga mo nabetango donc nabeta marimba nabeta na flite donc biloko tu wana nabeta po vie nanga ikote igela kofi ikote ayebi anga ngembo abi mabele donc biso to na mo makila ya biloko wana donc so tobeti donc epesaka kaka ekuta nsusu na mvwandu oyo mobenga mvwandu donc soki ekuta nsusu na ye epesaka makambo pesi nasi ikota bambote chef majunda napesi ye bambote fanison bokanyanga masalanga mopiwi lider yala lokwa libanki na sa lokasa oyi mutu abatamaka na sa lokasa masalanga bapusu mopiwi napesi bambote donc nabosani te chef na biso ya télé et puis fo boyoka nzembo ya chef ya télé amour eva donc ya vrai chanson donc bozwa natan koja kabuya motema ya mireille emata na états-unis ayamba biso donc mwana mo malamu donc nabosani te nene chicha motema ya papi siku vie nanga chikos chikangu napesi bambote sandro bokanyanga zele la fraise napesi clarisse bokanyanga graki yerbak roger mayambu marie claude MC Grand Pays, la personne en beauté, mettez, mère n'a mettez Makuta, maman la Fortina, la personne en beauté, Lili Nyota, Serge Zamba, Bolo Yang, Papi Kalombo, Rija Semopa, Cédric Mobunga, BBC Mobunga, donc la personne en beauté, Santa Semopa. Donc, bah, Belena Beta Betana, nous sommes sur la Sougandé, et ça, Bisso, bien mon Christian Mavote, la Bisso, Christian Mavote, PC Mbote, Papa na Jade. Topesi mbote pesi bwana na biso Mireille Katesa topesi mbote bwana na biso ebele Mireille Katesa elengi alingaka mingi na beta Fanny Bongende alingaka na beta masala nga échappé na peso ba mbote donc na beta nanu ebika beta et osa biso suka na plaisir igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174, avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Ikote. Takas. Là, comme ça. Il faut mettre maintenant.
esala caché ya mvumba. Tozala bor oyo nini tobeta bor oyo asala nini shooting susu sexy dance susu qu'on a obéi à l'eau. chance ezalaka soki nazobeta eloko soki même na générique yango place po ezabwaka ayembaka donc mingi yango wana po basoki tozotia boye fo gitare ebeta mpo natiaka bilo mosusu afond na sala donc biso babetela biso te oyo tobetaka yango wana tobetaka
Merci de l'internaute tout balandi biso. Merci. Tout le monde musalo sali biso souka na plaisir. Éternel Kenaya boss na biso, éternel Kenaya boss na biso et puis Kerwan ikote donc on a ba différentes vient na biso igela coiffe ikote. Ça biso souka na plaisir bi que et puis na pesa avec ba cri. Ouais, c'est pour ça. Ouais, mais il faut le savoir faire nangai. Na pesa avec ba cri. Ba cri ni so pesa. Ba cri donc on a ba cri msomo na dam susuwe. Na pesa babi, nze molango wa tala umone tala uza yangai. Ah non, bio ça ba générique dans nzem non. Nga ça na ba générique. Vous comprenez? Pour moi qui mboka pinde lali. Vous comprenez? Lali on a soutenu Alain Baron de Montiki Laebi. Vous comprenez? Bon pas tala. Et tala ema me fali pupa weli sakate ma me ngai. Yo. Vous comprenez? Tala mama mbutu ekoti na kata mokili iwo shigalo biba sombela ye mesh to sombi kase komi tango ya ngilo akale keba ubuzwa ntonga donc po biso ya blo asigate ya on erante mona sonzo so koti na sonzo mona yango monike epesa ke babi aboka lisusu mbamo na nini ya zo akri o so aboka aboka longo na nini na fongate ya fongate te ya liba pa route ya fongate te pesa bakri so pesa rabio tegela babio babeza mutu na ngai tegela raité mais tout travailler ensemble et pas baboule na ye tout to sali banini po babinga mayana mouvement amana babi mouvement ningi zala banini donc na yamba te belé mais batum super ko ma benga c'est la famille ah ouais c'est la famille ça lui fait plaisir ya mboli susu to ebi ki ozana non to ya mboso inza masungi plateau na biso to sala so isili bozaka awa to yamba biso na plan nengo ko vanda nengo ba jarb ne ba karibwa nengo ko ko to sala bilo mo ba bon bientôt là c'est ce qu'on a plaisir maintenant l'action ko beta santé l'action ko beta santé ya livi na nga pipo santé na belle fils père son âme et qui binakoy on va te bien contribuer vraiment d'être ba vient na Freddy ba masculu donc nga mana modèle n'est na bango on peut bango mama ba pesanga elengi ya obeta après ma sanga pe su chéri santé l'air aké na mo su chéri amoke so amikili na bord on su fortifier nga su vous comprenez de l'opéra pe na ko mo ki ba mikili donc à travers bango donc on a vraiment reconnaissance vers bango voilà. Et c'est bien mon remerciement et puis prêcher par rapport à Nganda salon igela kwa fikote na bikeza yo zamba libosote souvent ya no mais prêcher ça la pesi igo yanko bambote au moni place la place vient na yo ndasimbisa yo nengo beta alito ndo lo barabanini na pas vient na yo vient na biso igela kwa igo te igo yankwa masana ngai ye mo beta ratolo mo bara mutasimbisa ye mutasala ye po ye bana lelo te ye tina kitambo atika ba prince. Vous comprenez? La pessimie, Batissa Batanga, Dalida Itessa, la Bossanité, Merikanga, Claudio Cédric, Motema, Ornella Bon pour la personne Gambote, Gelor Mbele, Jean-Lika Beya, Beingwala, Arnaud Bondonga, Madel Mbemba. Bossanité, Zélia La Fraise, Aïcha Ndaya, Clarisse Bokanyanga, Champagne Mbienga, Nathalie Loco Rouge, Igo Yankwa Swazongi, Dajo Mungamba, Cécile Bilonda, Nana Baeleng et Fanny Bongende, et son bambote donc éternel Kenaya boss, Kerwan Ikote, Bana ya Igela coiffe Ikote. Mais ce que tu as rejoint na réseaux sociaux na yo, tu as rejoint ba wario ba trabiso. Tu as rejoint kin donc faut appeler ça ni WhatsApp na kin. Yo changer so ya ça dia. Maintenant na c'est la mi bali, ngala na kino. Faut appeler ça au na bike wana. Na peine normal tout ça écoute. Donc mes actifs ouais kino. Non surtout non c'est la dernière numéro. Donc on appelle ça plus 243 89 79 60 755. Oya poto on a plus 33 75 83 96 313. Wande numéro nanga donc pour le conseil Facebook et ça. Donc Facebook na komara Billy Muyoyo. Ah Billy Muyoyo. So donc na Instagram Azali, na Facebook donc na komara Billy Muyoyo. ANMO. Donc vous en avez bien na so na ba mabe boni bisanga. Moi conseil numéro yangwana bengi ça la vrai na bongisa. Mais le biga vérité. Voilà. Merci tout le monde. Merci Salut Bissobi pour un respect et un rendez-vous. J'ai craqué Airbag, la personne de 4 nationalités. Dans la personne de merci Salut Bissobi, un plaisir. Merci de tout pour participer grâce à ce moment. Blaise Zibouma en Suisse. Blaise Zibouma. Fais ça dans la beauté.
na rodo pesa ngambo te na rodo dikia na Zurich rodo dikia na Zurich Big Antsumbo na Suisse Big Antsumbo vient nga merci
Toko. C'est vrai, elle n'est pas comme les autres. Ses qualités n'est pas sous. Mon cœur est touché, c'est elle qui me faut. Avec elle, je suis prêt à tout. Mon amoureuse, mon ange gardien, ma confidente, mon artiste, mon artisan, comme Juliette et mon Zamba pierna yoso tuyulibanga et mon Dieu m'a tout donné pour te rendre. Laisse-moi te faire vivre et puis le vivre. C'est moi ton amour, la vie. Mon cœur de père, ta bouche. Maman, oui, dans mes petits voyages, fais-moi pleurer comme un bébé. C'était ma chanson. La matière n'a qu'un sort, tu y es papa, il est côté la côte. Oui, il est fait à la côte.